na boulot moko ana bandali kala te tokoma. Ngai leli. Toza na bandali tosala boulot moko wana toya. Yako mona. Tala mwana wali. Moni. Dopel pas où tu es déjà. Au moni papa tala oni. Ça va, ça va. C'est Ousmane. C'est Ousmane. Oyo nyoko ni na photo ye. Ousmane ye, na photo ye. Ngaye. Keko tala kuna. Tala kuna. Ousmane, mama ko. Tala kuna. Calma, maman, banda ko tula ba question avant que na tombo ka tula. Allez, maman le yaka. Maman le yaka. Na moni pas. Jala wana. Marco, filma ka. Ba moti nga passe na photo baso. Encore comme une bombe mo yebia moti. Na kiti pona makamwa. Kala, oni, kindo. Non. C'est faut moti maman na bango passe boy. Ye wana. Omoni tala nga kiti. Omoni comme si maman nga. Omoni comme si maman nga. Omoni comme si maman nga. Maman, omoni comme si maman nga. Kala. Kope kangani. Maman, please, maman, pardon. Pardon, maman. C'est ce qu'on a eu par notre type, il y a pas de en bas. Comment on a raté Kazan? C'est bon, s'il te plaît. Ok. Makambu ya hapo nenga koma liboma na poto nganga landela makambu wana nenga koma Kelma wana. Tu ya ila azaka pa na ngai na Nigeria. Zalanga place osali. Maman, s'il te plaît, nayebi. Zela nayebi tika. Yo keno la kende na douche. Kende na douche. Il faut ne faire son. Maman kende. Yo ko etali bo. Bilo bobi na ye. Kende bo sala zona kimia. Papa le zuta. Yo la bilo muso apa ko ma di boma ya. Ye. Bilo bobi na. Apa ko ma di boma ya. Ye. On la famille. Mais Dieu a fait le bas. Eric. Les gars, dis-moi ça. Mais c'est là, sa famille. Bobima. Maman. Maman. Bon. Yaya Salomon. Maman, sonne boy. Maman, pardon. Quelle est la télamba? Maman, quelle est la télamba? Pardon. Maman, pardon. Maman, quelle est la télamba? Pardon. Bon, on n'a pas l'amitié. Pardon. Bon, ça va calmer. Ok. Yewan. À cette moment, il va saluer maman. Toi, tu vas c'est là. Gâté, il y a un canard de poney. La tournie, et canard de poney. Ah, Yoka bien.
Mama, quelle est ta bilamba, maman? Adrénaline, on est à du colo. Quelle est ta bilamba? C'est bon. Depuis quand ça? Moi, quand je filme en cas, on a vu aussi la monnaie. Ça va pas être un alibo, maintenant on fait ça va pas. Bon, on a pas ça va pas c'est un alibo. La bête 3 ans et 9 mois de prison. On a vu. Ah la question qu'on a posée. La question qu'on a posée. C'est le Tchamo Tembe. Allez. C'est ça qui m'a dit. Ça on comprend ça qui na mutuka. C'est ma seke na mi. Na mi super na benga Molière hier. Et ya. Et maman, ni kanda na ngana sela musala na ndo na koto na gouvernement l'État congolais. Ana ni kanda na ngata ni kamoyo kutumo ni ngana na le kwa na gouvernement. Kutala ngana TV. Ndakoko, kutala ngana TV. Ba mona ba mutu ngana ba mutu sali ngela so de ba la émission ngana ba YouTube na niki. Ya ba niye banda ya 2 semaines ya ngwaza ba kanchili pala ngati. Ngande ko la bino komi di boma la poto na osala sila kufuta ngani na sala musala. Ndeko la bino ya na bino komi di boma la poto. Mais là, comment dit Boma la photo? Il le bien. Mais bon, on va bomber là. Pourquoi c'est du Boma? Mais là, il y a 2 semaines. Il le qu'il y a 2 semaines. Dans un rapport, il y a 2 semaines. Il y a une gars qui m'a commandé de Koutana pour m'en faire un salaire à Bino. Vous avez un peu de mot pour ça. Il y a famille, oui, mais vous comprenez le côté. Vous comprenez. Voilà. Vous comprenez le côté. Si on a un téléphone, on a une ligne, ça la libre. On a un caméra au salaire. Ah, fuck that shit, man. Sosope aketaka maki kote bato bazaki bino 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 nyonso kotiki na okanga na edoso kotisa nono na ndako beto kotana na ndako na ye na ndako bato basaki mbote na bandeko nyonso oyo bolandaka Mama Info Sans Filtre TV. Bandeko bomoni natikeli bino video na ebandeli po bokoka kolanda vraiment nini ezali koleka na kati ya video oyo. Tomoni bongo ndeko mobali mwana poto ye auti poto akei Kinshasa akei kozwa tata nganga. Tata wana bozomona wana azali tata nganga akei kolatisa kopo. Bandeko alatisi kopo pa ya ndeko ya mwana mobali oyo ya mobali oyo boza komona kopo ekangi ye na loketo na ye. Balobi ke ye mutu azali ndoki, ye mutu asalaki ke ndeko na bango oyo azali na poto akoka kokoma liboma. Tala ndenge kopo elati ye na nzoto, botala ndenge kopo elati ye na nzoto pe nganga na nzoto pardon, pe nganga azali koyoka soni te, azali wana na bango. Ndeko mobali amoni ayoki famille na ye pasi te, abimisi bango na poasa liboso ya bato nyonso bafilme bango bamona makambo ndenge nini ndeko na bango ya mobali abebisi famille, ndenge nini ndeko na bango ya mobali anyokolaka bango awa na poto. Azosala ke na bakisi na ye na kindoki na ye bango bakoka kozala malamu te, ndenge nini ndeko na ye ya mobali asili kokomisa mama na bango lokola kizengi. Bandeko na ngai ezali pasi pe makombo na makambo ya boye
makambo ya famille ntango mosusu tolobelaka yango entre biso na kati na ndako mpo ezalaki kaka facile aye na tata nganga wana bakoti na ndako tala tata nganga aza azosala mpe bakivantardisme aza wana azosepela mpe aomonake wi nasali mosala ya malamu me ntango bakokende koverifie boye na bakopo na ye wana ntango mosusu ezali makambo ya lokuta boni yo ozali na poto intégration yango ya bino ezalaka ndenge nini oza awa yo olongwe kaka okei kuna okende koluka banganga wana aza eske aza moto ya verité akokosa yo akobebisa yo na famille na yo makambo ebebi bokabwani mpo oyo esalami boye ndenge ya kosambwisa ndeko na yo boye ezali deja famille esili kokabwana na minute oyo famille wana eza lisusu malamu te likambo oyo ezalaka ekabolaka famille ekendaka bagénération ntina bagénération oyo ezoya kuna famille kozala lisusu malamu te mpo na nini tata nganga moko boye alati bayake alati bajakete lokola moto azali na hiver me kasi nzoka ye azali esika moi ezali kobeta lokola eloko mosusu lokola boza na kati na lifelo moi ndenge ebetaka na Kinshasa ye alateli bango jakete donc papa nganga aza deja na kati na mikili azoluka moyen aya mikili yango wana alingi akoka kokabolaka bafamille ya bato bandeko na ngai bana mboka Congo botika kolandaka babiloko ya boye botika kolandaka bapapa nganga boye mpo ekoaporte bino eloko moko ya malonga te ndeko oyo azali liboma awa na poto bozwa ndeko bokende na ye na hôpital bakoswanye ye bakotraite ye malamu kasi ya kolandelaka bato ntina Kinshasa yo mwana poto okei Kinshasa oke kokangisa ndeko na oyo ya mobali kopo na nzoto mpo na koyokisa ye soni na mboka mobimba ezali likambo moko mpenza eza malamu te bandeko il faut toyebaka kobanga nzambe basysteme ya banganga oyo ya lokuta na bapaston ya lokuta mosala na bango kokangaka bato kaka kindoki ata mutu moko te asi ayebisa moninga ke tala ndeko na yo wana alalaka te na butu mpona kaka kosambela mpona yo po yo koka kozala malamu jamais kutu balobaka makambo ya bongo po ezali na bato ebele mpe basambelaka mpona biso azosambela mpona yo mpo kozala malamu kozala na vi ya malamu komona malamu na vi na yo me banganga wana bapaston wana ata moko te apesaka lisolo ya bongo ata moko te koyebisa yo tala ndeko na yo ya mwasi asambelaka mpona yo tala ndeko na yo ya mobali amataka ngomba mikolo nyonso mpona yo bango bapesaka kaka ba mauvaise nouvelle babimisaka kaka bato bandoki babimisaka kaka ba mari de nuit babimisaka kaka ba oyo ya mabe bandeko na ngai boke bakolandaka bato ya boye bazali mpenza malamu mingi te koya kotia famille na yo mobimba na kati ya internet mpona koluka kosambwisa bango ozali nde komisambwisa yo moko conseil ezali kaka moko ndeko oyo ya mobali oyo azali maladi na poto bomema ye na hôpital bakoswanye ye kasi kosambwisa bamama leki na yo bandeko na yo ya mobali oyo balatisi kopo na nzoto ezali malamu mingi te ba répercussion nango ekoya lobi en tout cas bandeko na ngai tozwaka mayele ntango tozali kosala bamakambo ya boye. Merci beaucoup na bandeko nyonso oyo bakolanda video oyo bandeko na ngai partager po ekoka pe kote ya bandeko mosusu oyo lobi bakolinga kokende kosala eloko ya boye. Wana napesi mbote mingi na mama na biso Elodie la maintenance ya colonne mama na bana zala kaka ndenge ozalaka. Napesi pe mbote na mama Florence Pembele mama pasteur zala kaka ndenge ozalaka zala kaka yo. Napesi lisusu mbote na mama Michel Samba na mama Julie na Leverkusen. Napesi mama Antonika mbote na bino nyonso. Petit frère Joe mbote na yo. Napesi mbote na papa Gabi de Colonne, papa Gabi Katumba na mama Claudine de Colonne, mama Raja
nani lisusu na bosani oyo nyonso na bosani na pesi bino nyonso tumbote bo partager video oyo ekosala bien makasi mpona lokumu pe komata ya chaîne na biso Info Sans Fil TV. Merci beaucoup bandeko tokutani lisusu soki tozwi sujet mosusu tokoya toujours kodévelopper yango na ndenge ya mke botala tata nganga wana okosuka mabe tata nganga. Merci bandeko na ngai tokutani. Ciao, 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 ciao. Ezalaki ya bino Mama Info Sans Fil, votre animatrice. Merci beaucoup. Ciao.